motema mabe vraiment yo ozi bandumba na ona ba makangu na yo wana okyocha bango na lupangu na bino tindenge ozalaka ema ba fimo boye so ndeni nzoka nde yo ye baka likambo no soka ba ozo ba makangu no ke lotika bango na lupangu wana ba fanda ya pamba parce que kosa ki ba futela pwani bandumba ni muzolo banduma ni na oloba mwasi obimaka na yo so ba pique méchant na no so ba nani ba futela nde na lupangu kuna do yo na ema bosangana bosala ba aventure mo boye oya obanda kokosa ke ema baba sana so futa te ba sa so ndeni pona yo cha bango wana ba futaka te yo moko yebike ba futaka te mais ozaka ema asala ba aventure na lupangu ema osama tika ema libanda makambo so ema loko mosa makambo na yo ndo sala ke ema sala makambo wana la vérité ça passe on ça qui ba ndumba o ba zo fana na lupangu na eta kilisi na balinga ne omwe ko linga ba ndumba ndeza passe ba fana na lupangu na bi yo ngona ba ke place bango ba fana yo edite la vérité c'est tika ngakuna non la vérité omwe ba aventure ne comme na sika toujours manana kwa ngane ba ki ba ndumba wana eza kilisi na balinga ne fana na tinda wana ba kina no vérifier siko tinda vivre na mwasi na yo wana so tilisi wana ai ba place ba fana ate eza passe boko kufa kabu Ozo bandumba. C'est-à-dire que ndumba nazala ngunga okuta na ngunga mawe na okene ko surveiller ska yafana pourquoi? Siko ya bi place ofanda ndeni. Ya passe. Omoni o place o mi kotisi. Na ke wana na ke okuta na ema na kutaki ema oli na bima ke le makamna ya université na e ba moni ka bazo belela nga soki ndenge nini o wana soki tilisi ona vraiment mwasi na yo na yo bima na e aki okangina nga portail lelo bima te lelo sala boete. Omoni bana basi wana. Soki bazo continuer na kata lupango wana. Ou bien bango po eleki trop c'est trop oke no so bandumba na olobima na bango oke tsa bango na lupangu na bino oyeka o bandokosa ema bafuti mboko te so komele so kindengeni so ene atasi no tinenga na yo moko yeba ikra kutu yo pona yo oyeba ka kena kuta bango kuna la vérité comme nous voilà qu'est-ce que tu es tenté de raconter s'il vous plaît ma chère ni comme nous aujourd'hui là anti makamno comme baya na so zo ebate omoninga komona ba kimia na comme na mikolo soko yebi ngo ngana okanisa okodo ondima kutotekezanga okomolekisa vraiment likambo nazo batene expliquer ngo nani o vraiment à cause na place na nga pa comprendre na likambo nga na komomone pa na omaninga na lembi makambo na yo na lembi na ngango na lembi yango bon la vérité na yoki après toi na yoki mais na ko sincèrement ngana te na mbula ni na kenda na mpango te mbula mais bien sûr mbula ni lokena na lupango te mais bien sûr yo to pesa nga rapport à Emma awa olobe comme na lupango kuti désordre dans kata lupango moko la ni so comment dis-moi c'est quoi na bien te na ba ki c'était ba diamant mutakene na lupango c'était pas moi ba diamant na rapport nso obi comme musanga comme dono comme ko somo non dis-moi te kezayo mais je te connais pas monsieur je connais pas avec toi ah allez toi tu me gifles tu me connais cardinal toi cardinal yo yaya la bitu nzambe nani chela na cardinal je connais pas avec toi yaya pardon pardon allez mets-toi là je savais même mets-toi Foutron. Qu'est-ce que je fais? Ah, on va kuna. Ah, non, personne n'a tika no mambo. Oya oganga ganga. Moi, je savais même pas. Pardon, mon général, je m'excuse, je savais même pas. Pardon, mon président. Mais il m'a été. Est-ce que l'anza me pose la question comme frère? C'est quoi ton problème? Hein? Rien du tout. Where is your problem? Quoi? C'est quoi ton problème? Alinde otika vie nanga te la fille. Ngana eloko ya raté toi juste ba camarade mais aliola de la vie nanga makasi. Elle est qui pour toi? Ngana toi juste ka ba camarade. Mais tu es qui par rapport à elle? Toi juste ba camarade. Basala kindumba. Basa moi club mo basa bel basala kindumba. Ngana ndo fana na bango ensemble mais na sala nanga vie na bango basala nango. Nga sala kindumba. On na loba nazo kosa. Ngala cadette. Na yebi ndenge basala kindumba ngotenga so tsanga na sala kindumba. Abiema na o ezani elakisa nini? Yana. Ndeso lati bondo ozandumba. Monsieur, d'abord, de A, si vous avez créé un incident et d'abord, elle est en train de me raconter que yo d'abord Kim Senda. Ouais. Oh Wangana. Cardinal.
cardinal katana kombo nzambe cardinal yo wangana Mokonzi, non, la vérité. Je te casse rien du tout. Je te dis la vérité, rien que la vérité. La fille, a soumanga il a voyage, na sanga qu'est-ce qu'on fanda, na sanga qui a le sika na futambo. Ya bisinga, to kena memo sika biso to fanda. Na kanisa ki kanda ba parents baza tout ça. Na yona na yokuta banumba. Et na komi ko fanda na bango sika moko. Ye a komi ko landa ngai tellement que ngane kaka to bima. Et ko pousser ba camarade ne bash ba telemela ba bengananga. Alors maintenant ndé no ba na libanda ba bengananga pona ye. Net siko na équipe pona kutana na igesa disa. Cameraman wa filmaka nini ko volcan. Abenganga po ba prise mo fala ki abando former na caméra. Na ye poto kutana ye abenginga ndenya moninga. To alandela ka fina nga bokonzi. Et bien voilà, voilà. Le mensonge est un soulagement qui finit toujours par nous désunir. Tu vois maintenant? Forme de substitution. Tu sais que je te dis? Avant que ce monsieur arrive, n'est-ce pas? Toi, tu as des problèmes avec moi, toi. Tu comprends? Na habité chemise on a chemise mo on a ta ngeli bo profiter ti faut changer de la manière au changer le ngolo tu me fais glo ti o c'est à balette balette mo bo takaka au changer ka esimbaka na bibo na sengo ka ça juste demande est-ce que on peut permettre nga mutu moko banda o tala ngai a et bon non parce que bon yo zo mo mke ah yeah c'est mon mbali mko ko pour ani zo mo mbali merci vraiment merci parce que les ana moko ba camarades moko na kutene donc nazo boule que ceux qui kozala na camarade ya moi si comme moi si na ngai ezala ndeye oza mo mbali na vie toluka moi sipo asunga biso asa musungisi linga basi po basunga biso te so ko to yeyo de ça bien asunga biso mo ko la ma biso parler awa merci vraiment déjà c'est confirmé hein ça c'est bon tiens na ko beto makasi na betio na sisi ko beta yo yo moko omi pupoli bilamba ozui makolo zonge pa bino pe na ko le na beto bien makasi donc omoni ba buzoba o ba norsa atona zaki chebino awa na se pa na ote ah bon na ko beto bien makasi pekeba na ebisu Doyan et puis nous allons vandi on peut mettre petwa manquer nga ba respect na misu na yo comme na ngeza maîtrise ya ko mboka maîtrise Emma to bote masa azam mo mbali apet noter bien masa yo nga sa petit no na beto propre na beto propre na bebe la ba pembe beba te non na beto propre Emma non vanda ta cardinal ya vanda Emma vanda zakal Emma vanda te tala tuna ngani zala calme oyebi na vie faut ngo se pesa baleki omoni l'ex azobunga mukolo il faut se pélisser c'est pas ça peu public Emma vanda tala na bete bien tala na bete les obi tumisa te parce que nous vanda ya amuta pembe amuta mitia pembe mi batela ya ponga za ngamta sentiment quand na ma baba si bafanda ba benal pango na kana se pesa baba si wana Emma bitumbate non Emma non non pardon décolanga la supplier pardon la bolinga nzambe longwa non nazo beta petio dada bete bien alors on est là baboy ba mso so baté kuna na zela ko mikitisa parce que c'est le pont na bonga so gérer so na c'est l'erreur azo petio fani sangai petio la nangati na toilette obiki abimisa ngai nzoka zaki gene na petit moko sana câble mer yé ba okana petio la bala na nga ba douche ngala okotela nga zaka système na okuta petio na système na obima ya kangango ngala petio na tosa ba GDG
Donc je vois la kangami na do kanga lobe la ngozo lingo ti oloba pété donc so Ramsès c'est que pété ngena iba. Ok, moi ça Ramsès mo roye c'est moi ça tika. Stéphane combien de jours? On peut avoir oublié quand va vitesse les avant casser on peut oublier na bosani. C'est da maman bongo ngo bosana te. Ngaki bosa maman bongo. Nandeni jamais la salle loi bongo. Nandeni. Bongo. Pe ba makasi dabo mema la penati na ndako ya Ramsès ça que belé loko ya gérer la rata ndako nae. Donc tu n'as rien na pas bimi na bo pété. OK. 126 na biso ndeyo. Ya 126 na biso ye wana ma chère. Faut pas kendele ngana na kale tina ndako ya Ramsès. Ye wana pena 126 na biso to pesaye. To yungola yaya. Ndeto sarani. Ejo. Donc so Ramsès va ya ka to ngena ngepe na ibana ngati. Ulingo yiba kama chère, yiba to pani. Je me laisse maman. Yango na ni câble mais robenga te. Et puis jour na begenga. Abengenga, abia oya. Eloko zo déranger moi minga oluka akangisa ma biloko asa mo koli. Ça lokwa muta auto somba la brasa ya auto turki. Kasi osaka bobo to lobani yaya. Yo sera biloko turki bien la valeur. Ça le bibo ngote quand on a pris assez. En plus na yebeke iya punani ba pièce rare moi biloko bien. Ma fille a qui nous remis ndenge ko keno a point na on a uti Dubaï. Ake pour la vie on a uti Turquie. On a uti nini pardon. Yango ndani la cadette ndeni nini. Et que la cadette n'a pas pu comprendre était suis un cas ko lokai. So pesa nini. Est-ce que zongi pas ba ngoti? Kozongi pa na bango na ondima ngota ta mukie. Tam sa côté balo kwa kaka na ina ni cardinal. Oui. Voilà pourquoi ça nous a raison. Pour modèle la cadette à Girac qui a kozonga li soute pa yane. Lelo la cadette a longa makolo na yelo kwa yana bango yo lukai. Ande ba pesa na rendez-vous ba kutana na bar la cadette pena ko komi longo la pena piatu azongi na ndako na ndimite. Et bon attends ba kutana na bar. Ndako konva ke ka kuna pa nzimika so ngapuna. Que pesa tu za kutunga mbongo. Yo bozo ke bala confirmation makasi. Ta musupa ko bali maman ya bien le bis na on paye mutema azongi na yepe. Et bon ça côté na libala pour la société balo ngolo bani. Oui, okoza nous a raison net cigarette pelelo na million mingi. Yaya. La cadette oyoki okoza na raison penza. La cadette ko pas continuer libala pas moi mobile en comment nani. Moi mobile nani? Nani Jésus. Nani kombo kimi. Kasi ko na okendele. Nani? Cardinal. Cardinal, oui, parce que quand on est on peut câble mère qui met qui braza. Quand on est sur on a coué la mobile. Alors moi yo zakala ba idée ma bien faire ba ninga ba yo kanani. Moninga ketir. Câble mère les comme ninga les comme côte ni mambo mobile ati. Mais la cadette ndi mono ya muke oyo. Et lobi nango moi so finga ke lobi za kwa nyama wa bima ina braza. Oui. Mutu mukieli makambo minene mabale pai aliko bipesa na bolingo alingi yo makamno bomba o lobela bane boso akili ba mabezi Obenga petit yo abeto baf obenga petit na ouais ça allait passer mito vous avez mbali boyo kana vous avez même moral hein moso la te kana non toka Longwa peto abetanga baf longwa ah c'est l'autre non maîtrise longwa tele so longwa maîtrise longwa na compter tu as longwa longwa maîtrise donne longwa comportement na yo obetanga baf na regretter comportement na obetanga baf cardinal na beti na regretter comportement na yo na bino beta yo Emma ayati be manga boyani omono sana beta yo elo te yo omoni longwa suka non Petit non ya non beto pop pardon cardinal na kaneli yo omani yo okunda yatika nga te afoje lunga ta kamani yo tala na yeba yo yo na yeba ai lo te tinga ai lo te omoni ba muso
Avant na nakuta na otobuka 4 soda ngole mine. Na beti bango pandi bango mine. Donc tina yo na kosonga so ngola te pa bakanganga. So na réserve petit na kolongola te longi. Ya yuka. Omoni silo ngana emangana to komibwe. Puna yo. Ngana emangana to ka subiente. Omoni tangu yo ze kuna abenga ngapa isano masa tipona uchangula azana mbonge bele. To sa tu to lia embongo wana. Siko ngana boyaka. Omoni kan kilo ngana emazali. Po so nga babe to lia mbongo. Onu to sala oje to iba mbongo ngana boyaka yango. Omoni kan kilo ngana emangana yesi matikaka pona yo. Omoni ko akumula tiawa ko ko menasenga tiawa kapona mapombo pona yo. Ukana ndi abenga ngalo masa mo ashi bisona auchangola ova na mombi wana yo kende pusa pemena ye to kolela azamu ngebele to kolela ngabiti nga viante oh no ngabiti ngavani nga ngote ote asaka bongo pona ngai msabana kusala ngo mais oteki zonda mbali na boyaka na benda pemena nga tufa na yo e ma azamu ninga be Musunga babe metongo to liombo to zaki na ngwana ngana boyaka yango ngana rankine komi boye akoya ko merci biso pona kama mambo wana comprendre ko mambo estu bopika na kimia bitumba te so ante ozoba mbali utika ningo ata merci kukipete aza mtu mabe pour nga ayapela nga boyaki peut-être mtu msuma be so mabe mais est-ce que musika na ye so moni ndila de vie kukipe souté aza mtu mabe izala inde boy izaki ni bongo. Yo ndo nomba ngoso mabe jamais ngai. Exagéré. Moi si na ngai beaucoup ko ba n'importe quoi, ba petit, bani tout ça. Demakit. Yo la vie na panja za ko so même pas. Yo, ko ba nga papa na ya tata ou mama na yo. Ba panga bino. Ve comme ça c'est quand Ezani. Ve. Maso aya na lupango aya take commissionnaire on va commissionnaire te asa mutu ba tinde pa ngai mna tinda ke lokolo espion nga azoba mo mbel mo azoba alo pedo lo mo si donc ba bikana ki héritier yeba ke la famille soko tu héritier bazara te mais yo lo profiter na ki héritier tika na ki héritier mais c'est pas tata nanga na mama nanga tata na mama no ba timbelo lupango te ema to ema ka mususu chaki tu na to fana ve ti makamono se komi boza ezaye ezanta na yo wa tu ene to solola ah frère monsieur so biso ya ki héritier te na ngana olinga osambwa nga osambwa nzoto ekosa yo on ta piège ekosa yo na beta ba mabo eka boy avimbela nga yo ebisa nga héritier esi na bimiso na lupango za pa bino te yo na bimisa yo Robima wana kindumbo komi nango. Ta veste le roi libangalala. Responsable. Responsable otalanga bien te. Ngana héritier te. Ngana héritier te. Nga luka na ndenge na ngana. Tu as une discussion te. Tu as une discussion te. Tu te ko solo makamu susu. Na oki fe Ramsès. Na oki. Merci. Vraiment nazoka moi Emma. Na lingi no mekano ko expliquer nga. Oyo na yokaki et pas ya ba diamant na makamo nyonso moi sinanga yepo asala constat yekuta côté lio na ndako abiko e mako sama makamona te ya ko vérifier et puis akomi awa bakomi ko bois kele ba n'importe quoi ema yebisa ngai ba locataire na yo ba o ba fandi awa bazana nyunga combien de mois Voilà la police. S'il vous plaît papa ba locataire na yo à part bango na ndako minene ndako mibale ebisanga moko na moko atana nyunga combien naza nyunga na bango pona ngina futa minava na université kuna université wapi université na tanga yo tanga kalisu yo em ni natanga otanga université ni yo tanga onga ke ko vérifier na université ko ba ko komisa kuna kombo no ezate natali tu 2 ans motanga to o 3 ans ngosa université ni yo tanga ya Ramsès non ça si c'est filmé na ista wapi ça c'est filmé na ista Babu Chatouman m'a remonté ma tonga. Depuis quand ista c'est filmé ça là. C'est bien. On a c'est filmé ça. Na mona bizengi Emma. Attaque to boy c'est bon. On va non ça la c'est filmé na ista. Tu fais na biso surtout yo qui na classe en l'air. Bosunga ki classe na bitu ko Ah Emma, biso ko to bima la butu to ko satalo ki na université. Toi tu la bilo connaître am si so quand ça ko ya to bossa na makambo université.
siko porte oyo baza na nyonga combien de mois mokolo lupango yo papa lupango okoma banonga balocataire obe locataire nde ozala nyongo na yo okokanga na mbangano te okanga mbangano te tala mokolo lupango ofandi awa sosali baje tokobimisa nga naza nani bonga naza nani nga naza nani fo okande nanu soni fo oka soni ema fo okapenda soni courage ata yo moko bref bon yango te nayeli merci likambo te oza na nyongo na bango mbongo yango bapesaki yo na maboko oui bapesaki yango lofutamina ya batoko pesa eloko omoni yo na bambo kiti atika batu okontinue koloba université yo université nini ozotanga université ozotanga mais pekisa pe na chose no ozolekisa ngonga na bandumba oyo mibale ozolekisa ndumba na bandumba nde bafona na kata ndako otelenge bandumba na kata lopango n'est-ce pas vira msese nga kutu so yo na bengani bango nyonso tu bakanga na babimba bango tu makumu to otikelo biso losaka na oya kotombolo na kisi na bwako mwasi nanga mokolo na ya kitanga sonaki na bango ebe pone sonaki na bango nayebi te bongo na oyeba ndenge oyebi te expliquer nga te bango mpe baexpliquer sikoyo oyebi te obima mpe na oyo si yo makango na nga wane mwasi moko vie oza bagua kalokwa ngai soka baguma biso mbali vie nalela tilisi fort obitina ndenge oyo abona tikali koyebisa dasha tete ki okoza awa chance kutu nde eza botokende kambala moko nabenga ye nanu nasinyale mpo emisoko obima ti pardon oyebisi ye no te nayebisi ye nanu te mosusu tokosala epe surprise ocomprendre tosala surprise est ce que okuta ye c'est ça le problème yango naoluka telefone tokuta ye mikolo lokwa azovoyage te aza nde na kati ya ndako so toabasi ya mabala tobima pa apamba te ifo oyebisa mobali noke na obima comprendre ngai tobenge nano osignale eke tozoya oleki tobimeli surprise boye bien te tosignale ye nano tosignale ye nano comme ça ayebaki tozoya déplace te oyebisi ozoya yo moko oyebisi nanga te sikoyo ozobangani wana aza mama na yo aza mama aboti yo leki ya mama na yo oui allo oh yaya boni est-ce que oza ndako bon ça va nazokomela wana quelques minutes dans 1 heure du temps naza déjà wana kasi te nazoya yozelanga kaka oyebi eloko nini yango nga nazoyela kuna yozala nde motema moto ok ça va merci beaucoup yeza motema moto ye soko bengi fo yebisa ye oyeli nini problème nini yango nayebisi ye azela ngai aoyebi eloko nini kuna nazokendela sikoyo aza na ndako nga nayebiso biso toaye bamarie tobima pamba te sikoyo nini eboya na mama na yo leki ya mama na yo aza mama ya boti yo mutolo eze pa na yo kabola na mama na yo yango ndo mama na yo kabolaki na ye siko ye ozobanga mpona nini mama obangisa te ona na boti mama na yo era boti adasheza mama na yo mama na ngai nde leki ya mama na nga to mama na nga omeleki ya mama na aza nani aza mama na yo siko ningi okabola nakabola te bango nde bakabola mpo ati mama na nga kenda bangola masolo eze yaya kolanda makambo wana te yo kanisi soki bango bayebaki place yo ozali yalingaki ya kozwa yo ti depuis bomwana na ye nazelo tokende mama oto nde tozokende mbala moko nde mama ok tokende yaya kobanga te yo c'est poli donc et ça le sengo donc bimi na et ça le sengo ngana yo to bana mo to songa veille pour ça mabi yo on marié quand même on marié batisi ba bio na biso nde fato venir na bango donc yo mwana classe o bana ko mwana bandumba o mwana lenga bandumba na kimisho classe o mwana ko kati classe maele sili nyoso maele sili akomi ne bourrique yo mwana classe obosani kotanga classe okombe mwana bandumba omoni bandumba basilisio oboyina classe likolo bandumba ebino pe nazoloba na bino te nalobela bino veri tala mbongo na bino nyongo asa nango nazongisa napesa bino préavis pendant donc boza na 3 mois bo dégager na parcelle très bien 3 mois elo vana bandozela yango yo lobi yaka napesa yo mbongo oya kolia 3 mois nazoya kopesa bino mbongo bobima na lupango s'il vous plaît
Nalobi, vous avez 3 mois pour dégager. D'ailleurs, pour l'État, ça l'a pas. Ce que l'État a mis la bimise, je vous dis sincèrement. L'histoire elle pas on a compris. Au côté il y a kuna gangi lupango, au côté il y a gangi lupango finalement. C'est que la sigle pas moto katangamba, moto ça to ça ndene si maman mutam tayibe. Lupango ngo solo babukata, bukata yo nani? Yaram c'est toi combien de personnes? 3 personnes ngayo non. Tu as beau prendre 3 parties, comme ça, on a une asie. Oui, on a pas au Canada. On lenga kindumba. Na vie, baloyinge et même comme on va lupango. Tous à 3 ngolobi. Olobi tous à 3. Ngana non to bi kotekate. L'état ko boteka. On est à 3. 2 balobi to kotekate. Écoutez, c'est là. Emma. Pourquoi mon colonel ngolobi? Tout est très bien. Yebisa ngai lupango ndenge yo moni yango. To ko teka ngona combien? Ata pesi $40,000. 40,000. Eh, s'il vous plaît. Moi msala, oko kanga non s'il vous plaît. Emma, ça il a ngasiko calcul 40,000 divisé par 3 et ça il combien? 46. Ça il a calcul non papa soit na lobby, ça il a calcul 40,000 divisé par 3 et ça il combien? Voilà 15 il y a 10. Pour non on a mwana te hein ngana tous à 15. On me laisse pas bien que non ko zambungu ati. Yo non ta boma papa, aboma na maman. Ah, ndeli kanisi na yo. C'est ça que ngalo la tika la ofele. So papa zakile bomo imenyo so na muna mote. Tika lokuta papa mwana so na mwana. So papa zakile bomo imenyo muna makambo nyote. Oyebi nyonso ya mwasi ya lelo mwana muke moko bo. Bapesaka $15,000 na kena. Debi manana pina bino. Il faut savoir ndumba na yetala. Passe tes mains à la maison. Les cas lobi na ndako. Yela ngai 2 témoins. Na ko pesa yo $15,000 na yo otiki la biso lupango. Ma biso ba témoin. Zama ele ko. Na bengo zo ba pamba te. Na solo ba bozo kanga to bozo kanga te. Lobi yela nga 2 témoins. Oyo asolo ba mingi. Mama, ngape muto ekatana. Ramsès de po yaki na manki ote. Na oyo ko na kimia no so ndongo zo ba nyoso ba to seka biso. Mbongo na zo pesa yo okofuta ba nyongo nyonso ba to avokende. Ma biso mo ba témoin to kena yo. To sa mi kanda plus so bien. Lukela ngai ba témoin ya famille. Comme il y a un ndumba ba témoin te, il y a un témoin de famille. Ramsès na manki. Oh, raison pour Ramsès. Yo, keba yo. Emma. Yo, keba na beta. Bo kende na ba beta. Na mukala oyo. Tata na kufa. Ola mpangute. Bo sepela bo mbongo, bo sepela bo mbongo. Zoba. Dumba. Ngala yo kanate. Yo ndo yo kanate ko zela kanga la benga yo. Oza wapi? Osali nini no? Uvendo vendo beng pem. Esa nini? Yo wasika ngane mzundo za hapo sana. Utapole kusaba. Yaya, ata pasi ya mwali balele kenga. Yaya. Kuna mkiboye. Na kosala ngo. Na ba ajo. Attends, pas les Kélinga. Depuis quand au Kozana? C'est quel nom? Copé moi et moi, mon eh, ya. So, ça là, on na ba âge. Aux avoir maman mimbon, auto se respecta. Quand on consomme ma biloko, toqué to te qui me to te quand zo to te. Pour moi, il y a qu'à moi qui vraiment. Na ba âge. Et simbité. Ah, totinda. Ok. Nani papa de luxe. Ah, c'est ça na ibi. Na yo kamino kala na mona ndokana. Ngaka biso to benga kayo yango pe yo kabiso kala. Bolingo lo leke linga ena bolingo ndeko na ngona yeka. Oyebi osala bongo popi kina linga kayo. Ah, ça linga to katika biso. Ada sa ya mama, oyebi kina linga kayo. Mama. Oyo. Ya bisa que não está surprise. Mwana. Pardon? Mwana na yo. Pardon, não compreendo. Bavarder, so polisa mona ajo. On va na yo no vai lote. Parce que já sabe no venho com pizza age. To come déjà. So boy, cara que não vai coisa mona ajo. Ah. To
tokoli déjà bon air aza bon nakobanga nde lisu mwana ngani mais ça va ndenge omoni ye boye tala ye bien oyo mwana ya yo oya kufa na ngola ya nazo surprise jour mwana avandaka na terrasse kandi na anda kobenga bino Cardinal. Oh, ne quoi vous avez été quoi? Cardinal. Bana ba umbela ka tête sambe na ngai. Cardinal. O comme grand gars, il y a tellement. Mama. Mwana ngai. Cardinal, ni bisanga na tikala monoté. Cardinal, tu es un grand garçon comme ça. O kolisi na bandefu. Nzambe yana nga. Nakanisi yana ngai. Nakanisi yana nga. Nakanisi yana nga. Cardinal. Bernardine, merci pour la surprise au Salingaï. Nandima été que nous recoutons na mwana oyo. Papa, yo muto yena yeto ndeni. Nazwaka surprise na kati ya terrasse. Ye kutu nde muta yebinga. Donc ngano kisoto bebe yaka mwana yana mema yo. Natika ko memo tena ko mwana nzambe na ngai. Cardinal. Grand garçon boye. Entrez. Monsieur, toi encore ici. Tu es en train de me filer ou comment? Hein? Non, je cherche. Toi encore ici. Hein? Monsieur, c'est pour la question. Pardon? Tu es en train de me filer ou quoi? Non, même pas. Et quoi? Sors! Je dis sors de chez moi! Sors! Chérie! Oui. Qu'est-ce qui se passe? Sors! Chérie, c'est la Bonjour. Oui, ah, c'est pourquoi? On comprend ce qu'on dit dans les oreilles, que Nani, il y a la cadette. On s'est dit derrière tout ça. Hein? Obi? Hein? Tu comprends ce qu'on m'a la cadette, tu comprends que tu étais derrière tout ça. Derrière tout ça, tu as un sport à la lingala. Derrière tout ça, on a un simanangote. Et là, qu'est-ce qu'il n'a comprendre? Ce qu'on voit bien dans les. Oh, mon il y a un magasin na Angola. Hein? Quand on a un coup de on a landi. Moi, on est hein? Cardinal. Cardinal, chérie, tenez qu'à la colis. Ou bien, tu n'as ça sous bien. Hein? Et puis, sur l'autre, il y a l'autre photo sur la. Mon club, c'est que la bête qui est dégiflée, c'est ces messieurs. Oh, chérie, Cardinal, viens. Mon chéri, oh, moi, on a ôté. Hein? On peut dire qu'il y a des bâtards pour nani. Quand c'est ma soeur, tu as sur la nombre, autant la journée que ça, aussi qu'il y a des gens qui mais on a bête qui est. Oh, Cardinal. On a dit que papa, oh, papa, n'a eu mon bal nanga. Chérie. C'est comme si
C'est comme si on avait un problème. Mais chérie, quoi encore? Quoi? Tout on a zoomé à score, nous on a zoomé à score, ça me dépasse. Maman Koufa. Mais je m'excuse, Maman Soussou. Mais c'est comporté qui m'a bu le jour. Non. Pardonne-moi. Téléma. Mais chérie, je vais pas comprendre ça. Ça me dépasse. Mais je sais que Mme Soussou est aussi un ami à la cadette. Ah! Cardinal. Il y a des jeunes boys. On va aller dans Rolinga. Non, la limite. Ouais, il m'a dit fou. Maman, le coup fait que n'a pas si bon. Le sang dans ma classe. Il y a comme une famille qui va dans Rolinga. Heureusement, il est poli. Alors, madame Monagiki, le collège qui est organisé à Bigenoa, Batega Lupango. Alors, là, c'est clair. On est obligé de Tega Lupango. On a l'esprit de Tega Lupango. Ils ont souvenir Papa Tika. On a tout nié, tout ça, 3 personnes. Mais quand on Kaboula, on a tout nié, on va Tega Lupango combien? Avec $40 000. C'est regrettable. Lupango a $40 000. C'est-à-dire que tu as dit que tu as Lupango, on a pris un niveau. Tu as une chance. Nga ba yebise nga ki mona na komika wa projet pour bandumba wana nde ba pesa kai posa mbongo moi ma be ya alors on a tenu $40 000 on a divisé par 3 personnes et ça la combien oh non ça va te papa